UDPS viva. Parti au pouvoir viva. Fatime. Mettez-le Fatime de Maboko Marachi au combattant. Parce que le Bakake Bisso Tozali parti au pouvoir. UDPS ne va prendre le son et qui va partir politique. Il n'y a pas malé. UDPS viva. Alors, Bisso le Bakake Tozali nationalité. Il y a que ça la combattant de lui de l'UDPS. UDPS viva. Et avant tout dans na pesi bambote belé et puis ya maman na biso mbombo oyo azali ko saisir te na niveau ya Irlande pour na soutenir parlement de Muzidi bon ya kato sali ni parce que to le baki que to sur pouvoir nous to sali na maboko ya bazanga biso na mito to komi ba communicateur ya pa ce qui te limi de décider to sali na ba il de place viva to pesi juste merci et pas PDG o to sali ko benga na Michel Chako oyo atie bacaméra na ye partout na monde entier pour nous informer l'opinion publique et à la internationale ainsi que nationale. Elle est seul mon partenaire na niveau la Grande-Bretagne. Et ça va été. Il y a notre émission qui va me dire que pour thème politique ya motema ma. Alors avant tout bandama ramona biso to beti hymne du parti pour nous convoquer molimo ya tchel Tshisekedi wa mili. Pour na batu bazala na biso na Canada na mito ba ba kezikideza. Oza na posa ya ngakala makayabu babiloko nyonso na niveau ya zikida obengi biso chomuche. UDPS viva. Yango yaki mama mbombo na niveau ya Irlande alobi société na ye de plus de 772 bis. Na maboko ya parlement de Buzidi ngai bongo pesa ya bachel tongota na batakalanda. Union pour la démocratie et le social. Notre parti du peuple, parti de la majorité. Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité. UDPS, 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 vainqueur de nos noms. UDPS, 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 UDPS. Nous luttons pour la démocratie, la liberté du pouvoir, qui sont l'émanation du peuple debout. C'est pour combattre des leaders. Personne nous luttons pour la démocratie, la liberté du pouvoir, qui sont l'émanation du peuple. Yamba UDPS, 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 parti au pouvoir, viva. Fatih Beto, nous tentons de l'amour, Maïbe. Mettez-le Fatih Beto, ma bête de ma face. Tout le matin, politique est comme nous, mais le temps qui politique est resté la paix. Il y a un moment où ça lui a milité le secrétaire général de la présidence. Pourquoi il dit non, bah quoi, si vous êtes un bon ami, papa François, il a mis ça dans sur la vidéo. On a vu notre vérité retracée. Il ne place viva. Parce que pouvoir viva. Il y a un autre bête de la cabine, il est nécessaire. Il
UDPS viva. Chers combattants politiques et communs, Bishop Tozali UDPS. Il y a beaucoup de Banyangara, même le pays de peste. Baouti sont ici, c'est 80%, il y a de la diaspora. Oh, il y a des gens qui peuvent venir à Konsamboka. Ce qu'on dit, comment comprendre un conseiller chef de l'État au côté qu'on soit 70 000 $, aux autres Tanzaniens nassés, au télémina Soukoula, tenant moi si n'allait, aux autres le collègue en bon à Bakongo. Il ne peut se vivre. Le bon est qui conçoit le tourisme, n'a plus besoin de la prison centrale et à Maka. Il ne peut se vivre. Il y a une minute, le secrétaire général de la présidence, Nabideti Mangaboya, nous venons à Soa, de l'équipe en facture trop. Comme à Kema, sur les autres, quand Ndémeni, Ndémeni, François Boya, à des missions prioritaires, mon premier moteur à cette place-là. Depuis Bakana, François Boya, tout le monde était Bakassayen, Badimi, dans le but que nous exigeons. Mais les Gambas Matata Tampono, il y a des problèmes dans Maniema, na Kindu. Et comme nous tenons, nous sommes assemblée provinciale, nous exigeons la papa, pas Kindotu. C'est-à-dire, nous sommes Batouyanou, nous sommes Batouyanou. Il y a moi qui, papa Franck Djongo, le Bibo, nous allons féliciter le peuple Kassayen parce que, pardon, c'est que Bazali tribal, nous exigeons. Nous exigeons. Mais nous sommes pas venus par le Bakanakabande comme Moussou. Espace où on a exigé à la Nani. Il ne peut se vivre. Il y a un qui lobby la prison centrale et Andolo. Je pense à mettre la rapide, moi, sur le monde à la net, moi, je suis général Serge Kumba. Après ça, la pièce contre le Pierre, il ne peut se vivre. Là, il va remettre le bilou et la balabala. Dieu n'a pas faire des cieux. Azayana. Il y a un autre qui a pour soutenir faire des cieux tout nashi. Parce que ma soda n'a pas besoin de Moussala qui peut. Il ne peut se vivre. C'est là quand tu vas reprendre tel état de siège. Tu répètes la pièce contre le Pierre. Il ne peut se vivre. Nous, chers combattants, François Boya a cité beaucoup de bateaux, on va s'impliquer dans la tentative de la coup d'État. Il ne peut se vivre. Il y a un moment où on a combattu le président de la République, après ça, M. Tangofa, on a allé inspection générale, on a allé côté la Macambia, militaire, on a dit son frère de ce mobile. La vérité, je vais les deux cadres tueurs, le dit que on n'a pas. Dans le bibo tambo la malembe boire et fanye tout son vérité sur le kandengeni. Yo moni qui vient sur le makambo ya tentative ya coup d'état. Mais ils ont besoin de la tête de Fatih Beto Moussala Zena Kata Rosala na mikono so. Yoka la nomination ya John Chibangu na niveau ya inspecteur général ya affaires dossier au vers niveau ya Lubumbashi. Les vieux comme encore il est prêt se vivre. Tango yo tout le bindo qui nous soit admis à l'assemblée provinciale à Katanga. Baba Kimba Kuma Zabimeli Bangwanda. Zana na Makambu. Et ça, irremplaçable. C'est-à-dire ceux qui ont coupé les même à tel passe à Nayo, à cause de la montée à Nayo, il déplace ce pouvoir. Il y a un qui attend à nous, c'était le Magaligorete Salmi. Il déplace ce pouvoir. Alors, on dit sur le Gédéon Kumbu na Kome à Boué. Parce qu'il y a un cave de gens qui ont contacté qui n'a mis au bas circuit en Rwanda. John Chiba Mousso Gandhi a fait un secret à cause de la Keno, ceux qui va faire ces barres de commandement, tout bateau de commandement, et ça y est, il y a fou la Bamanda. Alors, tout le monde musique à Salika, tout le monde a affaire, mais il y a un papa Koulena Balion blanc, un cheval blanc. Ce qu'on dit, je vais tout le monde dans le but de Colombo, tout le monde a dit, ceux qui ont demandé les chiens de chasse, les Nations Unies adoptent qui font arrêter ces nations à tout. Et on quitte dans le Bumbashi, pour la Naïti, c'est à Libou, il ne peut se vivre. Quand il y a des gens qui disent que François de la Haute besoin de n'a sans cité, à cause de ma cambre, de la fatigue de temps, ma beaucoup ma casse. Il ne peut se vivre. Enquête sur une agence de sécurité. Il y a une agence de sécurité pour Tchamato et Bolandanga. Aux hommes de l'agence, on va donner ceux qui tango, ceux qui protègent, ceux qui n'aiment. Tango wana baza baja de sécurité mais na kati na bango ba infiltré baza de lobi basali bango surprise anda batu bazala ki na Gombe na Equity Bank oyo c'est sommet déjà BCC ba mona ki danger en désordre
batie wana soka nde baza bamakonzi protège me na kati na bango bazokotia biso bakuyaku baautorize mbala moko na haute cour militaire tozokende kosala audit toyebake civil azali nani militaire azali na nde biloko komona bazungu tumongo ya mokonzi protège batie na porte yomoni gardien civil soka nde rwanda ya munene idepese viva kasi mpe deja na bango kalifa alari c'est un brundo idepese viva yango nde toyebisaka bino ke na idepese toyebi baadrese na bango nyonso tobandaki kotikela mutu na mutu ntango na ye ntango ekokoka ya kozala ye tosali nini idepese viva netele fati beto maboko makasi dossier monsieur matata mpe pene mata toyebisaki bino makambo ya liputa matata mponyo bato ebele bazalaki na buti lobi matata mponyo akomeli ye moko président de la république alobi vie na ngai limbisanga matata mponyo yoza mokolo ya vacibe bonongo na lolembe makambo oyo alokutaki vie na yo matata mponyo akobeli mokonzi ya mboka ayebisi ye limbisanga soki nalataki liputa ezalaki ya systeme ya kenadi nayebele kobima na mbo tokolimbisa yo te état de lié ezali concerné biso bacivili te etali kaka baso idepese viva yango tozo félicité le vieux john parce que ayebisi bao tozali kobenga badepute provincial ya ituri meme na nord tour bayebisi bango ke papa fini la récréation soki olingi tofuta yo zwa munduki okota na za ebomi erebele moko topesi $50 eza boye te soki oboyi tokofuta kaka basoda na bi parceke bango nde bato bafi asala mosala makasi na kati ya zamba eza boye te bino boza na bakare minie boza na bagroupe d'armée kuna moye tofuta bino mosusu mbongo ezali parceke mbongo tozofuta bino yango nde toservire bino bokende kobanda kokende koluka babiloko moko ya mabe mpona kotya bandeko na biso baza na insécurité voilà raison pour laquelle le chef de l'état ayebisaki oni baideni litoi na lito alobi fie ndenge ozali boye ngai état de siège ekolongwa ti mokolo kimia ekokota na république démocratique du Congo yokaka lisusu oye député atomoni musapiro toboyi état de siège bayebisa mboso kanga monoko na etikali wana ti mokolo nyonso akozo awa sikoyo toye na systeme ya kabena tokangi kinshasa mobili eza na lubumbashi mayaya na kinshasa ezali sauf bacommerçant na bana mboka oyo politicien eza kuna tikala bino libe yango okilobi bakoti na assemblée provinciale basala réunion moko na bureau d'âge oyo batie président intérimaire kingwa kumwanza abimaka te asalimi idepese viva papa kuna nakatanga makambo eza kobeba toloba te toloba te kingwa kumwanza azalaki PCA na CNCC jusqu'alors batikali koremplace ye soki bazosala réunion mpo baremplace ye abimaka te asalimi wana biloko ya moto papa kongo eza ya kobe kingwa kumwanza lepoka alobaki boye nazali na fils moko oyo batikelanga na politike kombo na ye facibe ngai na kolanda facibe toti na su bato ya motema mabe biloko basalaka syndicat dokolo oyo akei kobeta soki nage na pisine na niveau ya dubai soki nde andre kimbuta mafie mune idepese viva kebisaki bino ke malembe bato oyo bakomesa na facibe mwana bato aye azalaki na sel congolais ya koya koinvestir na mboka na biso na 4 milliards de dollars ya ye moko ayebisi faci beto masolo etali fufu tikelanga na maboko na idepese viva mais 2 jours après monsieur kimbuta baconvoke bango na baréunion na bango na niveau ya dubai syndicat dokolo akei mpe dubai akei kosala erreur keno akende kosokola na piscine nage kaka ya pamba mwana bato akufaka te asalini siko moto ya kola na vie ya nage ya piscine yake kokufa kaka na nage kaka ya jour wana nde adaye yande toyebi baje na bango oyo basalaka tumba moke monsieur matata mpo okolela te okole matata mpono basalaka mibale na katumba moke na kati avion koma avion ekwea kaka katumba moke nde akufa mais matata mpo il était directeur ya cabinet na ministère ya finance à l'époque kokufa katumba moke banomela biso ye premier ministre ande pese contre pierre soko eza na version mosusu ya kopesa biso tokotisa je mesere mozu mpo oyebaka oyo ezali de nde masolo bayelaki biso lisusu bakei kosala réunion na bango bazosala likonde batie secrétaire ya union sacré bazwi mboso na baati batie bango na président bazwi na mbere mende batie communicateur ya union sacré kokoma lesi janvier le 6 février mbala moko toyoki tentative ya coup de yango équipe député nationale ya MLC Jean-Jacques Mamba
Tant que qui va faire baisser bataille pas na bataille kufri biloko Jean-Jacques Mamba soki bakangi te biso to di vérité musu parce que a dévoilé secret yende mutu alingaki soki basalaki coup d'état yende mutu alingaki pour remplacer papa Mbosso en assemblée nationale. C'est ça la politique. Yo betaki maboko oyo ino sacré bamiyibi bakabilisi ya minene. Il déplace à vivre. C'est là que l'ordonnance est celle collée mais ça si tout va bien après conseil de sécurité pour ça le samedi. Ba général les sozala namba. Ah mabe koti. Bana wana soma na basoka na ba formation. Ah baba na kikolia mbengi. Mais kuna bazoya 3 soso ande. Tango ba kozoma soki bakangie batongo na wote basalini. Nde na minute soma na bazolo ba fati. Wewe sali kambuni. Fati asali bango stratégie. Alebi na tambo na équipe blindé bozo beta masaske. Bozo banga ko beta masa. Awa na elibino 3 pine ande. Oya ko linga ko barenga na mo. Tango bimina munduki na kwebo ya bare fati beto. Awa na mutu ya 3 pine bo. Akomi biseka se gande. So bende bazali ba yi. Beta la fati beto ko na makasi ko kata. Le PS viva. La toute communauté internationale. Alebi faut battre la prison mo na Congo. Ezali prison ya Baluma. Et l'équipe de Romani Moutouala qui toque aux eaux élevées. Bakangi au côté de Boloko 3 mois. C'est-à-dire, moi, je suis yébé. Boloko, on a besoin de Congolais pour retourner dans le cas. Parce que, on a Brésil. Et ça, site, moi, je suis dans le Calistou. Ndé chefferie, il y a des joueurs qui ont dit Neymar. Kuna na village, on a un peuple uni. Ata papa na maman. Batikali bakonga etali mutu il déplace vivre yo soki omoni yango na Kinshasa olobi ekomi kindo soki olobi kaka bongo kei na boloko ya bayuma betele faci beto maboko makasi moko biloko faci azoyela biso nani boloko ya bayuma ebima na Kongo te mais pas faci boloko ya bayuma ekobima te il déplace vivre. Alors, M. Matata Mponyo, tu as rejeté demande de Nayali, mais au confond de Kakao, on va expliquer tout son bon réalisation. Au Yana, il dépasse vivant. Procès Moko et le Kakilodi à niveau, il y a Est, où est Paliba, ADEF. Dans un ADEF de l'air, ADEF Nali, trois personnalités, Ozali, Rwandais, Ougandais, Burundi. Il dépasse vivant. Président on a des rebelles l'hôpital procès na bango ekoti balobi que papa totomboli maboko na biso nous disons que la vérité babandi kopukola balobi papa biso tozalaka na zambe bino bozo kokontinue kaka na biso mais botu na biso teni ya frère dese na babotine na arme tozoka yango wa batu na bino kaka kuna nde batu bayaka kopesa biso ande batu na bango kombo na bango bana yango toyebisaka bino Mustafa oyo azali garde ya RTNC ye wana bomo na mabeto ye azala kaka place wana oyebi pourquoi barécupéré nani Claude Young nani Young c'est parce que batiki ye nano azala wana soki otiti ya kasete esili tu na ye mpe eza parce que soki balongoli ye je ya kayimbi ekosalema lisusu yango eleki fatale bino atikala nano wana kala mingi te tu na ye eza siko adjoint na ye moko Albert na madame wana soki machine soki nani bango mibale ba haute cadre ya JR lobi batia bango maboko na mokongo ande boya non bozalaki bolenga te bobimisaka vérité siruke il dépasse vivre yo ofandi faci azosala eloko te tozo confirme bino ke biso bakongole ya solosolo ndenge mboka na biso ezalaki na ndenge ekomi lelo tomoni ke toavanse maka mobutu ayaki azoyebisa bino nyenye soka nde azopakola baje nyei na mutu ande après ko comprendre que ça pakoli bango banye ebele ayokoyebisa bango ke derrière nga ekozala deluge Laurent Désiré Kabila ayebisi bino que il n'a jamais trahi le Congo bato tozalaki na bango lobi totangi accord oyo basigna accord de Mira ezali na article 217 ezali lisusu na article 12 ezali lisusu na article 27 ya constitution na biso actuelle. On retrouvait que le pôle regardait unité africaine et Sengeli RDC a capé Bozuna et la Batinos. Mais tant le chef de l'État a le bilan, Bozuna biso tokotika la moko kabonango na mutu te. Mbala moko bitumbeya kate salmi. Kagame oyo, kazo ko bimake popo sanga 3 provinces ya Congo na développer. On développer yango na nino zana yango. Yango tozo besanga bango pombi ya babe. Ba Congolais ba comprendre ki na niveau à Bruxelles.
liboso ya siège ya Union européenne basali opération omoni Rwanda bomaye ande etali biso te esalemi epa Macron po Macron azonga mu betele Fatou beto maboko makasi tolo bato prophète Etienne Tshisekedi wa mudunga ya opposition congolaise pe ya classe politique congolais alobaki oyo mokolo oyo biso idepeste kozwa pouvoir un jour Kabila kotikala ye moko na mwasi na ye na bana na lobi Kabila atikalaka ye moko to asala cela oyoka bacadre infiliant bato ya PPRD oyo baza na wenze soki bakocontredire nga mpo bakombo wana eza bakombo esalaka na media maka tokei mutu ya liboso Richard Muyege azali mutu na ye ya FCC ya makile yaka oyo azalaki gouverneur ya Lualaba oyo Fifi Masuka aremplace kuna lobi alobi ngai ndenge ezali boyevie na bandi baentraînement komeka kobenga tshombu na nga ata moko dabord toza na bafoto na video na Facebook na WhatsApp pièce contre Pierre secrétaire exécutif ya Sud Kivu ya PPRD lobi azwi décision alobi depuis Congo eza Congo totikala komona 300 investisseurs na mbala moko te pièce contre Pierre ngai kobandelelo nakei na nyonso Franchi pa yebiso papa boyeyimala kaka ndenge ozali wana apartir ya kuna kende ndenge bango osabele na idie bokotikala bino mo un cadre majeur ya PPRD lobi a reconnaître depuis Congo ezali Congo nani totikala komona 300 investisseurs mbala moko yango toyebisaki monsieur Ali Lobikele lona bralima na yo wana otikala komimelela bankoi na yo yombo biso awa na Pepsi ya États-Unis d'Amérique Mike Amer tanga longo maluku apose Pierre ayebisi bango bobande biti likolo bakongolais bamela nanu Pepsi bayoka ndenge baaméricain mpe bayoka awa chaque investisseur azokende na chaque territoire parmi ya 145 territoire nyonso ekozala na investigation nango ekozala mpe na investisseur nango kuna bagene oyo bazositrouve na chaque territoire moyen wamfiye oyo na Kinshasa ezali idepese vivre bazodeluke na bino bazotongela bino yango ku d'abord ya bango eza ya biso ya batromwe te ya bango ezali nde ya kopose c'est-à-dire ndenge déjà 45 ans eseyaki déjà bato bazota déjà na bilini na niveau ya Lodja ville ya Lumumba ville ekoleka meme Texas na kitoko idepese vivre yango yoki bandeko ya Lumumba balobi Fati kaka makile ya Lumumba oyo bamindele oyo bazikisa yoko tikala tini kone yesu akoso yango okifia na mbele nenge omala papa likambo ya mboshe mais nous article 70 le président de la République reste en fonction jusqu'à nouvelle installation du président de la République élu démocrate papa élection en 2026 etali biso te kenya ministère de le toyebi ke élection ezali mais bino bakotuna mbino alobi tuna meme alobi tuna bakombata ya ide pesa alobi biso te tuna peuple congolais alobi Faci tikala timukolo yesu abozo etala Faci beto maboko makasi idepese viva Faci pouvoir viva occupation de place ya Gabriel Kindu Wakumwa Ngandu secrétaire ya INAFEC asalisi réunion papa biso tozali de place toyebaka masolo na bango moye bayeba ya biso ezali parce que biso nde bato tobeta bango ande d'abord lobi tokei cherche visiteur tokóma na Gabonome tokuti bandeko ya bashine bayeba mpe liboso ya papa Kizenga Antoine balobi pere oyo ata na bandundu ata chasse ya vivre apres ça papa enfantire eleki na mboka oyo Kizenga Antoine ministre des ministres et Kizenga Antoine aza le premier parti na ye ezali meme mokolo ya UDPS mais okei na bandundu d'abord na mesa oyo na betela bino lisolo ya ekeko ya Kizenga oyo balenge bakendango na village na ye mpo na kotya peuple alobi jamais tokotya yango te asala eloko moko na bandundu meme nganga oyo kobengana soki morumo soki okomi na kikuti wana okokutaki asali biloko ya kito mosusu rien oyo mosusu azalaki président assemblée nationale ope minate bazosala oyo makelele oyo na Kinshasa bato bazalaki na CH na niveau ya Idiofa na aéroport ya Idiofa
un satellitaire aya atelemi likolo ya bidon ya 25 litres azwi bacarton atelemi afi azosala vie boye il est bien se vivre wana nde tout de contrôle ya bango ya soki doivent mais bato oyo bazalaki baministre plusieurs fois na mboka oyo qui pouvait croire que chef de l'état akita na niveau ya oyo ya loja bazolinga bamema chef de l'état na pousse mpo bakatisa ye mai na kati ya aéroport tandis que Cherbe okende ministre ya transport na république démocratique du Congo epa na bango bazomema bato na pousse mpo kote na transport quel danger ya motema mabe. Lambert Mende à l'époque c'était enfin élection en 2018 et en 2016. Lambert Mende a vu 122 milliards de dollars. A tient na 4 ya 5e a memi to koko na biso akufi to kayiko kunde na loji. Bato mususu bamona kashi wana lokola lokuta mais c'est la réalité. Ba koma na loja o te ko kunde ko. Chef coutumier le bime koko e besoin kunde jusqu'alors ayebani te matanga pe monete azako ya ndenge ni balobi no bozonga koko abengi bajeune alobi fo tokundela koko wana toyebake koko mwasa elondini yango oka bajeune ya loja bakoma bapatriote lelo bamoto babutiki ya minene esalemande mbele mbele mende azonga anona keye exil soko nde lukuta akimi ngambu oyo mbongo na ye wana basangisaki na boshap boyebi dosie ya keno 37 millions ekweyi na mai ya régie ya asinel parce que président a foutu la courant na biso bushabu ke nozo mbongo akomi kuna boya ebo bushabu ya kwa na maite kaka mupepeye tu diplomate ya mbongo kwa na mai choli kwa na mai bushabu ya bisa biso yango tu dossier kama ina sapo na kasai na mito bato baso tu na ngu ngula le bitu namba même le bitu sto ebi déjà que ça demi kamba ezali bosha ezali rabazali shada 3 personnes wana kala mingi te baso ke no kosala boloko na kana bato kuna pe balobi bandeko na biso bakufa awa tokokata bango mpe ndamunda betula fati beto maboko makakisio il veut pas se vivre alors chers combattants ndenge tozali koloba na solo ezali kokende kitoko yoko mokonzi ya mboka après basignation ya baccord na président Pink alobi ye makambo akoyimisa lisusu ezali te mwana mai nyataba otele. Je pense si tout va bien vendredi après conseil, parce que conseil des ministres vous allez suspendu au conseil national de sécurité. Parce que pour le 24, d'abord si tout va bien, délégation, il y a Louis Michel et qui était déjà en apprenant pour préparer ainsi qu'au royaume de Belgique. Donc on a Belgique, et ça on a répliqué dans la tour du Congo. Parce que le roi belge, moi si n'a pas na Kinshasa, il y a moi le 24 Conseil national des Nations Unies. Et ça, on a évalué accord cadre signé le 13 mars 2013. Nadis Abeba, pour le code de protection de la frontière. Alors, on a mis déjà président Yakoya, bakuti ke aviola ki déjà miboko wana tomemi inde na prison centrale ya Makala yango yoki Museveni de pa kangamaka na Brazzaville lobi Museveni ole bagata salini alobi ayemsi delisation ngosu bato balanda ki sadek lobi Museveni alobi boye nazali politicien nazali alobi nini alobi nazali prisonnier te je m'excuse Zigida ifwara donc ezali nini awa tozobikisa mokolo moko na kati yango aya totomba na yanda bino mpe bato topesa responsabilité ya Zigida tolingi bantivaleur soki oza antivaleur mwana mai tokomema yo moko indende na boloko bayuma il ne peut se vivre tokoti na qualité politique. Alors chers combattants ndenge kaka tobandaki koloba chef de l'état alobi ndenge ezali awa chaque territoire il faut étouffer bolamu na yango tobanda koyaka Kinshasa kaka capitale mais moto oyo aya asali tour azongi esika na ye eza lokola monopole ya baparis même na niveau ba Marseille ba Lyon magasin nyonso eza na Paris ata na Lyon ezali moye wa vilo okendaka kaka Paris eza te biso nyonso Kongo mobimba moto nyonso kaka mbangu na Kinshasa il déplace à vivre yango ezali koyoka na minute oyo élection ya bagouverneur ya Mbujimayi mokolo moko aleli na monoko ya mbe Augustin
Kabuya akengata makambo ya IDPS na Ujman. Bandeko na biso pe ya IDPS biloko yango tozali bande yango. Biloko to reproche tu peux perdre na bato ya Kabila tolinga te bato wana bamona biso pe tozosala biloko ya bongo. Comment IDPS parti au pouvoir? Poste ya IDPS 16 candidats na poste ya ba gouverneur. Et que ça m'a lukonde Modeste Bahati na Mbos na Auguste Kabuya. Bafanda ki balabino tous le nom d'union sacrée, tout na ba candidat au nom d'union sacrée, poto luka kimia na ba parti nyonso bazana kati ya union sacrée. Mais bandeko na biso ya IDPS na Mbujimai. Babunyo so balabino lokola ngoka sanja sakana na biso nyonso tolingi kaka tokoma ba gouverneur. Bayoko na mula babengi Auguste Kabuya bakeba koti na réunion. Auguste Kabuya le bina bangono tokoki kosacrifier toute une province pour na baventure na bastratégie ya batolo te. Biso parti tozoza responsabilité wana tofote mutu moko na kati na bino tokilidite comme ça akende na concours na baninga mosusu. Papa kaka nde tolobaka makambo ya Kinshasa yoza nani yoza 100 jours oyo yoza nani ntango basinya lettre ya 52 page yozalaka te oyo mpe ntango basalaka bo yozalaka te oyo c'est moi donc mutu okotaka te esali nini écoute jusqu'alors kuna candidat nano ya IDPS ayebani te tozali kozela na David Mukeba oyo azwaki chance soki ndenge moko mpe conseiller ya chef de l'état en matière d'infrastructure akei kuna na mbongo ya mission ya chef de l'état akei komikomisa mpe candidat gouverneur IDPS viva tozoboya dédoublement ya baposte yo moko conseiller yo moko gouverneur yo moko directeur ya cabinet yo moko secrétaire mbongo nyonso kaka na poche na IDPS viva peuple congolais baza mpe na pesa ya kosala quelque chose na yango mpe na toshi te tozali koloba baéchec combattant awa toza na pesa ya kobanda déjà bavisibilité mpe batie moko ya makasi mpo na parlement na biso parce que na bato ya baterrain ntango bakokuta biso bamonake totomoni ande IDPS viva yango nde tolobaki ke mutu nyonso asala effort na makambo tolobaki ya contribution wana tosisa na yango parce que moye tokote na détail ezali te ndeko na biso awuti tellement mosika aye na cadre ya diplomatie oyo nasolo tozali kobeta oyo ezali kouta libanda alors nde tozali koyebisa bino ke non bozala kimia makambo ya malamu ezali biso eloko ya kobomba ezali te yango nde na lobi boye yo mutu tokopesa na responsabilité ya kozwa liste ya bato natolo bango mpe bien eza makambo ya IDPS te ezali société ya bato privé oyo bazolinga bapesa parlement de biziki da responsabilité yo soko oyeli biso na molimo ya IDPS obebisa makambo ya bato okozwa responsabilité na yo moko toboyi makambo ya koya kopetisa mutu ya bato libaku il faut tozala sincère eza boye te alors cher combattant tolobi boye tokutana lobi lisusu na bangonga na biso mpo toluka moye ya kobeta baactualité politique topesi lisusu bambote ebele eplan PDG na biso oyo azosoutenir biso mikolo nyonso Michel Chako na niveau ya Grande-Bretagne toza siri ke maboko ozali kotiesa biso mpe tokozala bareconnaissant na mosala nyonso ozosala mpo na bainformation oyo ezoleka na Congo bato nyonso bazwa yango de gauche à droite tozali wana et même numéro ekontactaki biso ezali plus 243 90 30 36 623 IDPS viva alors mpo na lelo tosukeli awa nzambe abatela biso eko makambo ya tshombi tye merci. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.